Kanga micro donc nazo répéter soso thème na biso lelo ezali pourquoi les trois présidents du Congo portaient le nom de Joseph, mais Élisée porte sa couronne et il est assis sur le trône de David. Donc continuer directement la séance à thème oyo ezali sujet na biso ya lelo pona to yeba Congo eza mboka nini parce que nzambe asalaka likambo na ye na trois présidents balataki kombo ya Joseph. Pona nini les trois présidents balataki kombo ya Joseph kobanda na Kasavubu, kobanda na Mobutu, toye kozwa Kabila, baza kaka misato. Soki toyebi mususu oyo azaki na kombo ya Joseph to bosani to toyebi te boyebisa biso sikoyo. Boyebisa biso sikoyo. Alléluia. Kembo na Yesu. Amen. Mutu mwindo ko okonolia na restaurant mindele te bako benga na yo. Ba Martin Luther King ba telemela ki yango azwi ba oyo ba supporta ki ye. Ba simbani basali ba chaîne pour la vérité. Mindele basali tu ba bomi ye. Pour vérité ekufa, vérité ekufa kite. Il a été tué, mais la vérité n'a pas été tuée. C'est ça que le monde oublie. Tu ne peux pas finir la vérité. Tu dois finir les mensonges, mais la vérité n'est pas finie. Les mensonges s'enterrent elles-mêmes, mais pas la vérité. Le serpent a conduit l'église. Nazongi lisusu na sujet kitoko boye. Président ya liboso Kasavubu comme on est dans la Joseph. Kasavubu umela ki peti na ba assigné ki ba indépendance ba la ki Lumumba za la ki premier ministre na ye tout ça ba problème politique na Congo. Ozomona politique na kati mboka. Mais bazalaki koyeba vérité te. C'est le Lumumba alingaki a conduire Congo et sanganana Afrique mobimba. Jésus-Christ de Nazareth, Papa Nabiso. On ne peut pas détruire cette pierre. Et cette pierre qui est venue briser le système du monde, le système babylonien. Et Jésus est venu avec un système de lui. Il est un modéliste du monde aujourd'hui. Jésus est venu un modèle privilégié du monde. Qu'il a dressé un message à son fils. Mon fils, c'est à toi seulement la première personne qui est venue avec ce système dans le monde entier. Pourquoi ce système? Ça va déterrer les choses magiques, déterrer les choses piégées pour briser le monde. C'est un système exalté qui vient de l'Éternel. Cela veut dire l'Éternel est descendu sur la terre pour animer son monde, pour faire valoir, pour faire vivre un nouveau monde, un nouveau commencement. Mokili yasika na mabele kembo na Yesu. Est-ce que tu peux comprendre te? Pour nani ba kombo misate zolo ba Joseph. Joseph ayebani na Bible place nini. Joseph ayebani na Bible na Israël mais yazalaki na Égypte. Joseph azalaki prisonnier. Alotaki ndoto na ye o biso just tuto yebi to répéter ngo te biso tuto yebi ndoto Joseph.
wetu. Le serviteur du très haut, balandaka biso butu moi, bazo sala pe musana ya Nzambe tika biso nyonso ete tozala na kati ya mabondeli tokokumisa Nzambe na biso. Merci Père d'amour, le Dieu d'Israël, qui est Emmanuel parmi nous. Seigneur, nous te disons que nous t'aimons beaucoup, car tu es le seul premier personnalité dans ce monde. Tu nous as apporté la puissance d'amour, la puissance afin que nous célébrons notre bienveillance que tu nous as adressée par la garantie d'Emmanuel, qui est notre objectif principal de toute notre vie. Emmanuel qui est parmi nous, Emmanuel qui est Dieu avec nous, parmi nous, de nous à nous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, Père de gloire, ta parole est toujours la vérité. Ta parole demeure la vérité dans ce monde. Ta parole franchise de trouver la vérité dans ce monde, car ta parole est la vérité. Demeure toujours première, demeure toujours champion du monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Par la parole qui a été au commencement, la parole qui a été toujours devant, le premier et le dernier, alpha et l'oméga. Et la parole s'accomplissait toujours. La parole s'accomplissait toujours. Ainsi dit l'Éternel Jésus-Christ, mon Père. Élie, quand moi, Jésus, je te parle, crois-moi que je vais l'accomplir. Je suis l'accomplissement de la parole. Et je suis l'exécution de la parole de Dieu. Seigneur, c'est toujours la vérité. Ta présence est la vérité. C'est ainsi que j'aime beaucoup t'adorer à ta façon de nous parler. Car quand tu parles, je me vois dans la vérité. Je vois les images. Je vois l'avenir. Je vois le futur. Je vois un changement quand tu parles déjà. Je vois beaucoup de choses, mais le monde ne veut pas voir parce que le monde aime les choses qui manifestent directement, qui viennent rapidement, les choses du diable pour tromper l'Église de Dieu. Mais notre Seigneur, éternel juré, Jésus-Christ de Nazareth, qui est venu au nom d'Emmanuel, Papa, tu es un sincère Dieu, un véritable dans sa parole. Tu es le droit de l'homme. Merci Seigneur. Nous t'implorons cette victoire. Nous t'implorons cette grandeur par la manifestation, l'exhibition, l'accomplissement, l'exécution de la parole de Dieu. Car tu es Alpha et l'Oméga. Le commencement qui est la vie, le commencement qui est la fin. À toi, tout le monde a été vu. Merci, Père. Change-nous aujourd'hui, car la parole a déjà accompli. La parole a été déjà accomplie. Mais le monde ne voit pas. Le monde est toujours en arrière. Ô Seigneur, ainsi dit l'Éternel, leur cœur, leurs paroles sont fermées pour ne pas découvrir la vérité. Merci Père de gloire.
dans le royaume de la vérité, là où ta maison est située, là où ton trône est placé, et ta présence est toujours éternelle devant nous. Nous te manifestons cette grandeur de l'amour. Nous te manifestons la bienveillance de l'amour. Nous te manifestons notre présence d'amour, car tu nous as portés, tu nous as appelés par l'amour. Ainsi déclare l'Éternel, nous vivons ton amour dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous reflétons, que nous agissons de l'amour de l'Éternel, que nous ayons la crainte par l'amour de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ. En réalité, en vérité, Jésus-Christ est notre sauveur. Na kombo na Yesu tolobi. Amen. Kembo na Yesu. Amen, 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 Amen. amen. Yesu sana amen Seigneur. Tambo yuda wetu yopena mabele. Amen tata. Amen papa. Amen tambo yuda Amen, les rois des rois. Amen. Amen. Amen, Père Saint-Marie. Amen. Shalom, shalom, shalom. Amen, amen, amen. Je suis là. Shalom, 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 le roi des rois. Shalom papa Shalom, shalom papa ya bolingo shalom. Shalom tambo yuda wetu. Shalom, papa. Amen. Je Chilo suis gocha là. makinda. Tambo wetu ayuda. Shalom. Là, mon papa d'amour. Amen, 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 amen. Tous en silence, beaucoup de silence et respect. Ezala, Pambate, Tozali, Natangouya, parole de divinité. Quand la parole parle, c'est bien qu'il y ait du respect. Respect est la vocation malamu na miso Nzambe. Parce que Nzamba banaki koboma. Le porteur des tabernacles, parce qu'il n'avait pas de respect. Bazalai kolinga koyokate, Nzamba zalai kolongola bango. Mais pona makila ya Yesu, mawa ya Nzambe kitina mabele. Pona makila ya Jésus-Christ de Nazareth. Merci beaucoup. Merci. Bon, lelo toza na témoignage ya parole oyo ezali kofongola biso mitema epai towuti na esika tokomi bisika tozokende. Thème na biso ya lelo ezali pourquoi les trois présidents du Congo portaient le nom de Joseph, mais Elie Nzeza porte la couronne et il est assis sur le trône de David. Allô? Alléluia. Alléluia. Bokanga micro na bino, s'il vous plaît. Bokanga micro. Donc, on a répété ce. Thème na biso alléluia zali. Pourquoi les trois présidents du Congo portaient le nom de Joseph, mais Elie Nzeza porte sa couronne et il est assis sur le trône de David. Donc, continuez directement la séance à thème Oyo. Ils allaient sujet na biso ya lelo. Pona to yeba Congo ezamboka nini. Parce que Nzamba sala likambo na ye na parole. Nzamba lobaka likambo na ye nyonso na liloba. Liloba c'est la sagesse de Dieu, la personnalité de Dieu, l'amour de Dieu, la vocation de Dieu, des réalités de Dieu. Makambo ya Nzambe eza na kati ya liloba wana. Bon, toza toujours na thème oyo, toza ko continuer na thème oyo, oza très important. Bokomona na invitation nga na tie bilongi yaba ancien président Misato oyo bazalaki ko porter le nom de Joseph. Pona nini
3 présidents balataki kombo ya Joseph. Pona nini les 3 présidents balataki kombo ya Joseph? Kobanda na Kasavubu, kobanda na Mobutu, toye kozwa Kabila, baza kaka misato. Soki toyebi mususu oyo azaki na kombo ya Joseph to tobosani to toyebi te boyebisa biso sikoyo. Boyebisa biso sikoyo. Alléluia. Kembo na Yesu. Amen, papa. Amen. Amen, papa. Amen, mon Dieu, mon roi. Président Amen, papa. na Congo Amen. sikoyo tokenda na Amen. la premier Christian théologien oyo ezali ezo kolakisa makambo oyo ebombama. Oyo bato bazata na lision te. Mais c'est la parole. C'est le droit de l'homme. Le droit de l'homme a epona akundula oyo babomba oyo bato bazoyeba te. Est-ce que ça na mokonzi mususu na Congo ayaki bazobenga ye Joseph mais biso toyebi te azali? Est-ce que babenga ye Joseph babenga ye Joseph te? Est-ce que azali? Tokoloba za te. Soki totali na Congo, oui, azate. Donc toto ba président oyo bamona mina miso ya bato o Nzambe alingi bamonisama. Baza kaka misato. Lumumba azaki na Joseph te. Oyo azali président actuel azana kombo ya Joseph te. Ozomona. Ozokena ngo malembe. Mais soki tolongo na étape wana tokende na étape mususu oyo ezali pona nini Congo ezo souffrir. Bokomona na invitation na nga na ti. Na invitation na ti thème que le Congo fut fonctionnel avant le 9 janvier 726. Oyebi avant la naissance de Jésus-Christ. Oyebi l'équipe à siècle boni Congo wana. Et donc la deuxième question, tango Kipavita azalaki o biso tozolo ba Kipavita azalaki na régime nini? Il y a pas président. Ton régime nini? Kipavita azalaki na régime ya royaume Congo. Azalaki ko bundela royaume Congo na ye. Ndenge lelo azongi koya ko bundela royaume Congo na kati ya royaume de David. Abano bundela ngoa. Blague te bomo na ete ke poza mona muke. Na liloba mwana muke azalaka te. Jérémie Nzamba yebisaki koloba te koza mwana muke. Koloba te koza mwana muke. Na liloba eza likambo mwana te mukolo te. Eza kaka liloba Nzambe. Vous trouverez la vérité vous affranchira. Quand la vérité est trouvée et retrouvée, et fongoli bama bakambo ya salité bomba me bandiko longolango biloko na salité ban ti to komona ke terrain comme vide bako kende pour vérité sa parole. Mais ce qui vérité so mona na te bazo ko camoufler yango de là il y a le problème. Mais maintenant, nous allons découvrir que la vérité est la parole de la vérité. Rien que la vérité. Ata ce qui va bondisi vérité. Ata va bondisi vérité. La vérité triomphera toujours. Vérité écoutez la makaka. Ma Martin Luther King. Ba bundela ki vérité. Ba tombola ki vérité des États-Unis. Na lero wana yo mutu mwindu okoki kokendo kolia na restaurant te. Mutu mwindu kokendo kolia na restaurant mindele te bako benga na yo. Ba Martin Luther King ba telemela ki yango azwi ba oyo ba supporta ki ye. Ba simbani basali ba chaîne pour la vérité. Mindele basali tu ba bomi ye. Pour vérité ekufa, vérité ekufa kite.
Il a été tué, mais la vérité n'a pas été tuée. C'est ça que le monde oublie. Tu ne peux pas finir la vérité. Tu dois finir les mensonges, mais la vérité n'est pas finie. Les mensonges s'enterrent elles-mêmes, mais pas la vérité. Le serpent a conduit l'Église. Nazongi lisusu na sujet kitoko boye. Président Yadi Bosso Kasavubu, comme on est dans la Joseph. Kasavubu a oumela ki peti na ba assigné ki ba indépendance, ba la ki le monde ba la ki premier ministre na ye tout ça ba problème politique na Congo. Ozomona politique na kati ya mboka. Mais bazalaki koyeba vérité te. Seul Lumumba alingaki a conduire Congo et sanganana Afrique mobimba. Seul Lumumba bazaki yemokote nzambe aye koyebisanga Kwame Kumi ya Ghana. Kwame Kumi ya Ghana. Yepe abundela ki Afrique est comme un pays dans le monde. Et comme ini Afrique. Ndenge Lumumba beba. Bato ya mayele o badenga vérité te o balingi bino bo recite ba ko sala corruption et kokota par le pouvoir de l'instabilité pour ko détruire ngo ko boma ba oyo baza ko ya la système ya ko tombo l'Afrique ko anéantir bango boyibi lelo Afrique ndenge komi pona nini Afrique ekomi ndenge wana. Mena yebisa bino loko moko oyo naloba ngo mikolo nyonso naloba ngo mutu moko ta koko détruire vérité ya. Vérité est la pierre qui est au sommet d'une montagne. Cette pierre qui brille comme un diamant au sommet d'une montagne. Cette pierre, on ne peut pas la détruire. On ne peut pas la casser, la détruire. Comment? Non. Cette pierre est la vérité. La vérité égale Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, Papa Nabiso. On ne peut pas détruire cette pierre. Et cette pierre qui est venue briser le système du monde, le système babylonien. Et Jésus est venu avec un système de lui. Il est un modéliste du monde aujourd'hui. Jésus est venu un modèle privilégié du monde. Qu'il a adressé un message à son fils. Mon fils, c'est à toi seulement la première personne qui est venue avec ce système dans le monde entier. Pourquoi ce système? Ça va déterrer les choses magiques, déterrer les choses piégées pour briser le monde. C'est un système exalté qui vient de l'Éternel. Cela veut dire l'Éternel est descendu sur la terre pour animer son monde, pour faire valoir, pour faire vivre un nouveau monde, un nouveau commencement. Mokili yasika na mabele kembo na Yesu. Est-ce que tu peux comprendre te? Pour nani ba kombo misante zolo ba Joseph. Joseph ayebani na Bible place nini. Joseph ayebani na Bible na Israël mais yazalaki na Égypte. Joseph azalaki prisonnier. Alotaki ndoto na ye o biso just tuto yebi to répéter ngote biso tuto yebi ndota Joseph les 11 étoiles bafukameliye sanza na moi na sanza pe bafukameliye tanga zolo bandoto na papa na ya lobi ngai na mama na yo na mama na bino na bandeko na yo tokofukamela yo
Toko fuka bela yo. Elekela ki Joseph. Papa ake no fuka bela mwana na ye na mama. Toko fuka bela yo. Ah. Osomona. Ça c'est la parole. Ah, que bon la Yesu. Bino bozo sagaranda liloba mingi. Ça c'est la parole. Mutalobine kaka boye. Alali na ye ndoto. Avina loti 11 étoiles. Bazo foka belanga. Bandeko bayogi. Papa pa yoko dévoiler secret. Donc biso to fuka melaye. Muto na bandoto na ye foto boye. Biso to ko fuka melaye. Toko kendo boma ye. Toko kende koteka ye. Et ça commençait déjà là. Ah. Racine blanche. Azana kati mazomona été. La racine blanche d'amour. La parole. La parole. Il va faut faire attention. Tout ce qu'a la parole te. Tout critique la parole te. Liloba eza éternel juré. Lilobo ezolo malango souffle kaka. Esa linini. Bake koteka ye. Jida zalaki na kati ya groupe wana lobi. Ah non. Bino bozo ninga bobo maye sikoyo. Eko zala mawa pona papa na biso. Tombo maye te. Tombo maga nyama moko tozwi makila na ye. Toko nokokosa papa ke akufime to boma ete to teka makila na ye boite. Jida 4e fils ya Jacob. Kombo na nani? Jida. Yamona foto yebaka rôle ya Jida elingolo banini. Jida est en haut. Jida alobiti to boma yete. Oya liboso ya mibale bandimi. Oya mine alobite to boma ete. Bateki kaka. Bazongi baipsi papa. Balakisi papa loko makila ya nyama. Nyama mona makambo. Oyebi. Papa salipe matanga. Po niveau ya lukuta ya marka ndengwana. Le serpent a conduit l'église. Le serpent a conduit l'église. Et à niveau il y a mensonge. O yoki ango. O bude yango te. Naïb sabino. Oko bude yango atamukete. Na jardin d'Éden. Ce qui bolimbu mawana. Boko koma lokola yenzambe, c'est des mensonges. Tango muta yoki, tango na liango, tango koma lokola nzambe. Muta a faiblesse, des mensonges. Pour nini, l'homme précipite. Ne précipitez pas, s'il vous plaît. Et ça, nini, Joseph Bakangi. Bakenaï, ake konyokwama, akome epa ya Potiphar, mayele terme leka kiye mingi Israelite, batie kapita na ndako ya Potiphar, elobi apotre Job, bamatembele banki yo elala ki pongi, bamatembele banki bandiko lamuke bandiko bina, musala bando salama na ndako ya Potiphar, mwasi atali boye. Moi, ça Potiphar taribo. Albe mobali kitoko boy. Oh, susuna na ele libiso ngenga markabo. Moi, ça koyikawo. Naib sabino, nanga koloba makamba ba musulmate, nanga wad koloba, nanga koloba. Oyo na yoki. Mais oyo ezali révélation te, na lobi oyo ezali révélation te. Ba musulman ba lobi, Joseph était nzamba lobi na loba ngote, na tika. Tana ntina tutiki yango. Totiki yango. Omoni moi si tellement Joseph angalaki na musala zo sala appréciable donc abimi gu na kati ya ndako ya Potiphar
bandunde bandi ko boto e bota kate yangone loko mona ngena ebisa bino lelo yangona eloko moto zoloba Joseph est la bénédiction économique bola nanga malamu matembele banki ozalaki ko kufa Joseph tanga ye nanda kwa Potiphar e bandi ko manifester mai e bandi ko tonda kembo e bandi ko monisama kaka pona présence ya mutu azalaki na ye mutu présence kaka présence makambo échangé jalousie ekoti bakanga ye mwasi aningi ameka atante ye ye pazalaki na nzambe na ye nzambe aprotejaki ye mwasi akosi baye kosamba badeside kaka kende na prison ndenge basalaki mpe na Yesu asalaki mabe nini bakondane ye Joseph mpe bakondane ndenge bozokondane Elinzeza po lelo mokili ekomi nango na droit de l'homme yango wana ndenge bozokondane Elinzeza mabe nini asali bino. Je pose la question. Makambo eza spirituel. Elinzeza azoboma bino aya kofena bino bakengo na butu azokosela bino makambo azoleli bino batroupe ya mabe po atinda po baboma bino. Elinzeza azosala nini? Il est dans le conseil, il est dans la parole, il est dans la vérité, il est dans l'amour. Mais bolingi ete na mokili oyo yo Satan azorene baningaka vérité te na yebisa bino son. Le monde n'aime pas la vérité. Ozomona, mais la vérité franchira. Et ça les nini bakosele makambo akende wapi akena prison batie na prison. Natala film moko awa na États-Unis Joseph aza kubikola bandoto ya bato boyebi bandoto mibale oyo alobaki ya bandeke na mutu na o mususu ezalaki ressemblant mais na deux rêves wana ekokisamaki moko babomaki ye moko baliberaki ye oyo bandeke bazwa kolia biloko na mutu na ye. Ozomona liloba la parole esali nini oyo akufaki oyo abimi atikali ye moko bato bazobiba na prison atikali na ye moko. Donc Joseph fut condamné première fois na bandeko na ye bateki ye comme esclave, deuxième fois na mwasi ya Potiphar, deux condamnations oyo batie ye na prison. Innocent de sa vie. Tokende malamu. Mais nakoleka na ye na nzela na ye atikaki batrace ya liboso atikaki ya croissance de bénédiction wana batrace atikaki po babomaki ye te. Oyebi tango bato bazoboma bato lelo meme na bafamille tango boza ko éliminer les meilleurs ya famille soki boke ko tomber na ko éliminer oyo azalaki pointer étoile ya famille wana eko progresser lisusu te. Boye bango lelo yo Amen. soki boke ko boma chaque papa nanga lobi ainsi dit l'Éternel na chaque famille nzambe atiaka bénédiction na moko na chaque libota soki bake ko boma oyo azalaki bénédiction ya libota famille wana ebebi de génération. Amen. Amen. Famille wana ebebi libela peut-être ti nzamba koyoka mawa akotinda lisusu sauveur muso na famille wana eza ndenge moko na bamboka na banation
Même chose. Yongona mukili et baby. Bazo boma ba prophète ya Nzambe sans raison. Jésus-Christ ba bomaki. Asala kinini. Yangona tozolba soki bobomi oya zama pamboli ya ba nation yebaka ke ekozwa tamulayi. Cette génération va beaucoup souffrir à cause vous avez enlevé la bénédiction de ce monde. Monde nyonso eko subir les conséquences. Une seule personne. Une seule personne. Jusqu'à ce que Nzambe a généré un nouveau système avec un nouveau, le don de Dieu. Yemoko Nzambe oyo bazomona Jésus-Christ de Nazareth. Oyo bango ba bomi. Mais Jésus est toujours vivant. Mais Jésus a zongi. A zongi le même Jésus-Christ. A Emmanuel. Oyo bazo comprendre te. Oyo bazo comprendre te. Mais c'est lui-là. Oyo Joseph a fait cette explication d'autres. Na roi Pharaon. Balubolo que la biso muta opesa biso explication oyo. Kembo na Yesu. Bolo que la biso muta opesa biso explication. Bako zo Joseph. Balubi muta na ko expliquer biso ndoto azana prison comme na Joseph. Boke no ko soli la biso ye. Roi Pharaon tanga moni Joseph papa. Na yibi ke yoko osala yango. Ba pesi ndoto. Sept ngombe ya minene bazoli yango na sept ngombe ya mike. Les autres, c'est les samons. Le 7 ans qui arrive est aux en abondance. Mais les autres 7 ans est aux à la famine. Roi tenu to salane, abi photo préparé yango pona et salamate. Yo mogozwa dossier wana. Po azali bénédiction ya mokili. Aza bénédiction ya mabele. Joseph a géré. Nabande kona ye bayaki kufukamela ye ekokisamaki ozomona le mystère de Dieu pona oyeba mystère Nzambe folinga Nzambe soko yebi olingi Nzambe te oyeba atoza mayela ndenge nini atoza na ba diplôme oyeba te mystère Nzambe pour mystère Nzambe za volonté na ye. Mystère Nzambe ezali volonté ya Nzambe. Nazo sabino nazo tanga ngote na mutuna nga expérience ya premier Christian théologie papa na ngala singa. Ozomona. Nazo fungula ba makambo batu misusu bazana ngwata na idete. Batu misusu bazana ngona idete. Batu bazotala kaka banzoto batu me bazotala ezana kati te. Ozomona. Metala Joseph Musala Saraki. Joseph a sali si famille na ye papa na ye a bengisi a tuni roi wana lobi tango Joseph a prêté révélation ya ndoto a réussir ngo roi a lobi bakofuka mela yo ndenge bafuka mela kangai a pesa ki 50% ya pouvoir na kati Egypte mobimba babandaki ko adorer Joseph. Et puis, nani alekaki na honneur. Ata zalaki na 50%. Mais Joseph azalaki na honneur pour yenda sauver Égypte. Siko azalaki nani? Azalaki sauveur. Mais va bien qui est sauveur. Mais il était sauveur. Parce que Égypte ngaki pola. Yangona lelo na Congo te tourne question. 3 présidents congolais oyo ba ye na kombo ya Joseph. Eloko nini elobeli bino na kombo ya Joseph? Ça c'est ma question. Si on a tout le question, on peut s'en ba réponse moko inutile. Mais na surtout na poto découvrir le secret oyo ezali na kati ya Congo. Pona nini Nzambe atindi Kasavubu kombo Joseph, atindi Mobutu kombo Joseph, atindi Kabila nazana ntina na kota na ba vie privée na bango te
nakota na ba réalité na bango te. Non, nazala ngo ntina te. Tina nanga ezali kombo ya Joseph. Tina ezali kombo ya Joseph. Yango na pona koyeba ete elanga ya mokili. Elanga ya mokili ezali Joseph. L'économiste mondial oya tanga ba université te aye ko gérer Égypte, c'était une grande puissance dans le monde. A gérer yango malamu. Kombo wana ya Joseph ezo wuta wapi? Kombo ya Joseph ezo wuta wapi? Okomona kanga ba pese yo kombo hasard ke kombo nangeza Joseph ozo sepela na yo eza kombo, mais oyebi volonté ya Nzambe te na kombo wana. Oyo ba pese yo pour ozala pe plaisir ya Congo. Toujours indépendance moko provisoire. Eza nango vraie indépendance te. Est-ce que bino bozoyeba Joseph wana zali nani? Na yebisa bino. Est-ce que bino bozoyeba Joseph wana zali nani? Joseph wana za Elinzeza. Joseph o Égypte azalaki Elinzeza. Nzambe azali lisu moko na yaki Joseph. Jésus-Christ aye na mukili 3 fois, Elinzeza aye na mukili 3 fois, qui fait 6. 6 o ezali création du monde. O ezali le 6 étoiles ya royaume ya David. Yango wana. Yango wana zo yebisa bino. Ainsi dit l'Éternel Jésus-Christ de Nazareth. Le chapeau, la couronne de Joseph a été envoyé à toi, Elinzeza, par l'autorité de Jésus-Christ. Parce que Yesu tozo mona eka aza mutu normal, mais Yesu aza un avec le Père, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est un avec le Père. Il est un avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ tozo mona. O tozo mona kaka zan eloko moko boye boye. O bazo landa e po alobi ke avant Abraham ya zali balandi ye. Parce que a manifesté o to bengaka a manifesté nelo na koloba. A manifesté azala humble pona aya na makolo ya bato asalisa bato amema bango. Mais a manifesté autorité te tango yaki. A manifesté que aya ko souffrir pona a immolé makila na ye po bato babika. Mais mutako kanga Jésus-Christ boye na bona personnalité na ye azate. Il faut te yebakango. Il faut te yebakango. Ayaki mo a souffrir, a kufa. Makila na ye sopana pona biso to bika. Mais ceux qui a linga kite, papa na ye linga kite, ça ne peut pas se marcher. Parce que Nzambe a linga ki pris ya mukili ya péché. Kaka Yesu kaka kuka ko sauver yango. Yesu kaka ko sauver pris ya péché. Pas quelqu'un d'autre, pas un groupe, pas une nation. Kaka na makila na Yesu. Yango no mona kike bazako sakana na ye. Ko finga ye, est-ce que bino boyebi Yesu? Est-ce que bino bolinga ki ye? Est-ce que boyeba ki vrai kombo na ye? Est-ce que ce que tant bino bozoye ba ke Jésus, Joseph. Est-ce que bino boyeba ki vrai kombo ya Joseph? Est-ce que boyeba ki yango? Tant bozolo ba Joseph na Bible. Bozoko expliquer Joseph. Est-ce que bino boyeba ki est ce Joseph? Est-ce que boyeba ki yango? Soki okena likolo ba angelou image ya Elinzeza eza kuna babengaka ye le symbole de Joseph. Babengaka Elinzeza nazoloba na kombo kota Emmanuel te. Dozoloba na kombo bino boyebi bien. Babengaka ye symbole ya Jésus-Christ. Azali symbole ya Joseph. Azali meme. Aza agneau ya Jésus-Christ de Nazareth. Ozomona, Nzambe asala makambo na ye na ordre, na sagesse de la parole. Il faut, soki toza kokota koyeba sagesse ya Nzambe,
naibisa yo soki tozo yokola sagesse ya Nzambe tozo vivre nango osali so mutu normal te. Tu n'es plus un homme normal. Okomi avancé. Makambo na yo batu babano comprendre yo lisusu te. Okozala susu mutu normal te o mutu obo. Non, okomi na niveau mususu. Mais mutu faut apprendre comme Jésus a appris de son Père. Tolongwe wana Jésus azali plateforme de la bénédiction du monde entier. Yesu Masia. Il se manifeste dans le mystère du mystère. Dans le mystère du mystère encore. Il se manifeste des capacités. Jésus est un multiple système. Azana capacité, il y a mystère que tu ne peux pas comprendre. Oyo muta ko komatina niveau wana te. Ya on a apporté biso un bon cadeau, apporté biso un bon succès. Biso tozo rejeté kaka po tozo tala musuni. Naza komi kumisa te ha. Nazo komi kumisa te nize nazolo bana komba Jésus Christ de Nazareth. Nazolo bana kombo ya Yesu Masia. Uzumona nde yangona bande kuna ngai. Il faut te bango bien na Congo. Na fanda ki tozaki deux personnes baye to koma ki 4 to fandi na baban ba homme simple ba tout moko simple moko yeba ki ngai bien comme un ange alaki si musapa bi papa bozo mona wana Emmanuel David Eliseza bénédiction nyonso o ezana mokili yo ça vient de lui. Tango na yoki yango na bandolela. Na mitani ndenge nazali. Pour mutalo bananga ke bénédiction mokili nyonso ezomona na papa oyo. Je commence à pleurer. Na leli. Papa nanga loba. Na yebisa bino bona nanga malamu. Papa nanga loba muto ya lonaka yete muto a récoltaka. Muto ya lonaka ozolonelanga yete muto a récoltaka. Jésus a semé biso makila na ye. Me banani bangindi na kombo ya Yesu na mokilo na mabele o na Genèse 12:3 botala kaka. Bao bayeba ki secret ya bolingo ya kozala ensemble ya kosalisa ba pauvre oya akotombola yo ngai pe na ko bénir ye. Tala batu lelo bakoma ba multimilliardaire na makambo Nzambe. Bazana bango ba commerçant, bazana bango ba privilégié, mais na kombo ya secret ya mystère ya Nzambe batu lelo ba voama. Mais Jésus nde asemaki makila na ye. O papa nanga na miso nanga zoloba Jésus. O kitisaki makila na yo pona bango. Est-ce que Jésus na likolo bazomona yazana nini? Azana ye kaka Nzambe. Mwana Nzambe azana ye normal, azosala vie bolingo nde tonda ye. Banani bazosala prestige ya makamba likolo awa na mabele. Eza bantu. Nazoyebisa bino solo. Nazoyebisa bino solo. Oyo asemaka. Oyo alonaka azoko cultiver elanga yete muta récoltaka. Papa nanga solo bani. Eloko ne salanga pasi na mutema na medita. Na Nzambe yo mtu selo usate. Ozo mona batu bazo sepela. Nzambe azana ye glory. Bolingo kaka ya Nzambe yango na Yesu alobaki bokoko sala minene koleka onga na sali. Jésus alingi yango pona bolingo eza na ye. Soki tozoyeba bolingo Nzambe.
Comment tokoki ko comprendre te Congo elataka kombo ya Joseph. Pe Congo azana couronne ya Joseph pa Emmanuel David Elinzeza. Congo alataka kombo ya Joseph. Congo alataka trône ya couronne ya Joseph par Elinzeza. Mais quand nous sabotons nous-mêmes. Tant que nous saboter, comment okoki ko saboter na muto yo koko lingate saboter? Comment koko finga na muto yo lingite ofinga? Oya sali yo pena mabete. Asali yo mabenini. Asali bino mabenini. Bino kutu botela na ba micro na ba réseaux sociaux bozo finga ba homme de Dieu bozo kuku bimisa bino bozo bato akanda bozo bimisa bino bozo ba connaissance. Mais il y a ça la gangote, il y a pesaka ne parole. Bino bokanisi boko mona esengo na Congo, boko mona esengo na Congo qui peut vite linga ki aloba likamo kutunga na longola kiango. Qui peut vite bandaki koloba déjà beaucoup bima frontière, beaucoup kima Congo. Nazo ebisa bino, mais na longoli yango mabi. Parce que papa na ngazoloba Congo, Congolais na kanda na ye akokana ta na christicien moko. Tozu grâce to koma ba christicien mais tozo ye bangote. Tozu grâce to koma ba christicien. Le modèle de Jésus-Christ. Mais tozo koma ngote. Ce qu'on a gagné c'est bino longo. Nakubenga papa na ngai waza mona nzambe papa bonheur na mama bonheur apesa ngai histoire oyo lelo etindaki biso lelo totia sujet oyo tomona ndenge révélation ya nzambe edéployaka na pa na nzambe na ba oyo baza na mitema malamu na ba oyo bazoluka elongi ya Jésus Christ de Nazareth. Peut vivre vérité, rien que la vérité. Tout vivre rien que la vérité. Papa Michaud, bonheur, papa, maman, bonheur. Vous pouvez savoir histoire. Oyo lobby bokendaki na jardin zoologique na France. Otala banyama. Boloba oyo bino bolobaki. Tango nga nazoyoka bino. Micro eza liboso na bino. Amen, amen, amen. Merci, merci, papa Nabiso, papa Jésus-Christ, Emmanuel David Linzeza, pour nous pesa biso bana na yo lisu micro royaume. Afin que tout tato la ozali ko sala ya minene kat na biso bana na yo, afin que mokili ba yo zali nani. Merci, papa. Shalom, shalom, subana na nzambe o bazali ko na biso na réseaux sociaux, te pesi no shalom na kombo na Emmanuel David Linzeza. Shalom. Shalom, 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 shalom. Amen. Kimbola Yesu. Kuboloba mokendo papa. Apesa kiso mokona lobi ezalaki samedi. Tozalaki tovoyager mokena bana tume moke tokendaki na quelque part. Alors na samedi atongo tolamukaki tolaki non. Tokende kotambola koto etala jardin. Totenda kaka tomoni jardin ezalaki mwa mosika te. Na jardin zoologique tokendaki ngai na mama bonheur na bana tokote na jardin toane ko visiter jardin so à chaque fois toleka banyama toloba na bango bido bokozonga Congo mokonzi mino esi aye tolo bango likolo toleka chaque fois moni lion tomoni ndani na banyama nyonso ba toyebisa bango so tant tozoya tosala premier tour toke tovana na biso tolaya tozima ke ya pique-nique bilo tomai tolie moke. So maman bonheur tout ça sous deuxième tour to ngotala subanyama auto baye kola to lion alalaki na ye léopard alalaki ba banyama musu balala baye kola so fallait bana ba mona ba pouvoir sécure. Alors to zora tout ça sous deuxième tour to mo so ba banyama to mo ba banyama to mo ba lion ala muka ki ba léopard ala muka ba tigre ba musu bala muka to so bozo la Congo voilà bon ma bonne mo lo bango ta ba zo micro ti to tourner
to comme sur place il y a ba perroquet to l'équipe moké to comme sur place il y a ba singe bazalaki ba singe c'est bon sur la cage mo ba singe ba chimpanzé ba gorille mo na zali ya moké tout temps comme ma place to mo ba check ba combo et belé likolo to tel pe ba combo après sur la mo mama bonné azo s'adresser na gorille na moké ya moi tu gorille za bien attentive avant ni bien temps mo na bisa musika temps musa zo a pusani et on va na peme biso na cage na biso za leki wana afin na kweso ba suna ma bonné wana otikila ma bonné mo luba ndenge amonaki ndenge pa lobelaki ye wana izali ye luba penga na konde ne komba Joseph papa inspiraki biso ma bonné na peso miko ya na kombo na Emmanuel David Nzeza. Merci mama bonné. Amen, amen. Merci, merci notre roi, papa Emmanuel David, merci beaucoup, papa Bonheur, la parole. Nanika Ranatia, moi, commentaire na papa Otikoloba. L'habitant tokenegi na jardin zoologique. Shalom aussi, na bande konabisonia sotoboli bisa, bande konanga les serviteurs du Très-Haut. Nakatia royaume papa pambola biso nyonso. Shalom. 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 Ndenge papa Bonheur alobi lobi tokenaki nazo kotambisa bana ntango toke kuna tokomaki kotambisa bana nazo papa Bonheur akomaki koloba na banyama surtout aki koloba na bango azoloba na bango boyebi ke mokonzi na biso asi aye akomi na mabele papa Elinzeza bientôt la tokozonga azali kaka koloba na bango azoloba na bango na français nga mpe naza wana ntango nayokaki etushaki nga chimpanzé moko gorille moko azalaki wana ya mwa moke napusani pembeni ninga na bino koloba nini na lingala ifo eza zoyoka bakomiki yauti afrique d'origine d'Afrique namonaki azalaki un peu moins triste azalaki mwa mosika apusani pembeni abi ça va nayebisi ça va oza bien nakomi kotunde oza mawe okangami lokola oza na prison nabi komitungisa te bientôt là tokozonga na mboka na biso nabi papa na biso le roi des rois aza déjà na mabele bientôt là tokozonga gorille yango azalaki etango ayaki pembeni na nga avandi na se azalaki un peu moins triste avandaki sagement azoyoka nga sikoyo maboko na ye sikoyo azalaki kosakana nango sikoyo na mabele aza kosimba lokwa matiti aza kobalusa yango me azalaki koyoka nga après nsima nango na bi oyoki bientôt là bien pour la boza lokwa na prison bi il faut pas s'inquiéter comment s'inquiéter bientôt robima na cage na bino pona silisi na bi allez natiki yo au revoir nazui natiki ye wana pe après nsima nango c'est ça nazongisi parole pa papa Bonheur Dinaba. Merci. Merci moi bonne pour la parole. Après wana tango to bimi wana to pusani mamuke après tango tanga ba kombo ezalaki wana pourtant mambo na sola na gorille wana ngape la prise azokaye nazoka zoloba azobe lobi na ki ba attentive na lotala mais so ngaso na prise na lotala ba kombo ba komé ba komba ba nyamebele wana ba Léo ba nani ba Joseph so la pousse na pe avant ta mambo na silisi to bandoke to pousse to bo pousse am prise ko na so man moi nzambe ndinga zala papa molimo musanza na biso tango nyo na biso yibana ko accompagner biso inspiré ngai komba Joseph na biso ma bonne mais pourquoi na Congo tout ça ba président nyonso ba pour tout ça ba toujours ba komba ba Joseph ma bonne tout totali Kasavu Joseph totali Mobutu Joseph totali Kabila Joseph tobela kutu wa bia le sikote tobeka trois présidents donc je me dis il y a solo même papa Elise appelle à na komba ya Joseph na couronne ya Joseph ton on peut commenter ton solo là tout me pousse à titi donc sukero wana dans le Seigneur baolanda biso ce n'est pas hasard na mboka na biso trois présidents baya na kombo ya Joseph na siècle moko papa Elise apesi nzambe apesi couronne ya Joseph oyo azalaki le premier économiste mondial pe gouverneur ya Égypte nzambe
kotalisa biso ke Joseph azalaki congolais pe Nzambe azongisi ye lisusu na papa Elinzeza po Kongo nde azali sani ya mokili akosalisa mokili mobimba pe Congo azali siège ya développement du Congo. Donc tant tobimi tokomi na ndako bon maintenant tokobenga papa na biso et tokobenga papa tosola na tant tokomi na ndako tovandi toseba ba besoin tolie toseba nyonso siko na butu pe tobenga papa tozondi tozobosa bato monaka téléphone be ba papa bengi biso mo donc pe na papa to PCP si ja pena musu to PCP ba révélation mususu donc to suka wana. Merci papa na biso ya bolingo papa Emmanuel David Yesu Masia papa Joseph nazongi sur micro ya royaume na kombo na Emmanuel David Nzeza. Merci papa nazongi sur micro. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Bona Yesu, Hosanna. Esengo ya tu, esengo ya tia. Esengo na Joseph. Amen. Alléluia. Liloba eza monene makasi. Merci mingi papa Bonheur, mama Bonheur. Eza hasard te na visite bosalaki na jardin d'Eden parce que tango ekoki déjà. Ceux qui toyebi penda bien Emmanuel parmi nous. Makanisi na biso eza lisusu ya biso te komi ya Nzambe. Emmanuel parmi nous. Donc Nzambe azo gérer biso sikoyo. Nzambe ye moko azo gérer biso. Azo gérer biso. Azo tambusa biso, azo lesa biso, azo lalisa biso, azo lamsa biso. Papa Bakana tangela biso Esaïe 11 à partir du verset 5 à partir du verset 5 peut-être 9 5 à 9 ils ont parlé ndenge kanda ekolongwa tina banyama. Esaïe 11. Amen. 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 Merci. Esaïe 11, du 5e verset jusqu'au 9e. Oui, papa. Je lis au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Isaïe 11, de 5 à 9. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec les chevreaux. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra dans l'antre de la vipère, et l'enfant sevré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Amen. Amen, amen. Donc, naza kotanga ngwawa na version mosusu pona meko temps na version yanga nazozwa te. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, na bandi na 5, la justice et la fidélité seront pour lui comme la ceinture qu'on porte sans cesse autour de la taille. Donc, Ozali, sagesse, il y a parole.
La justice et la fidélité. Et kozala na ye lokola ceinture oyo. Eza taillé na pantalon na taille na ya malamu. Oyo koyo kozala détaché te. Cela veut dire que ye alata seleka akokozala na injustice. Donc azoloba le loin de Dieu o nzamba tindi na Isaïe 11, 2, 1. Les rejetons. Ye wana bazoloba. Donc na munoko na ye tsoka lobi pema na ye ekoningisa mukili. Akozala na justice du monde. Oyo nzamba lobi na tindi yo comme ma réponse dans le monde. Ozomona soki toke na verset 6. Soki toke na verset oyo elandi. Roi juste de on combien de versets nini? Bon, okay. Alors le loup l'habitera avec l'agneau. Loup, barozale segamona agneau. Le léopard se couchera près du cabri. Les veaux et les jeunes lions mangeront ensemble. Omoni donc na mkuseka na ina loba ke banyama bakosangana kembo ekozala mwana muke akosema mukila ya lion yankoyi donc bazokoka koswa ete lese na mona na révélation na moni bato bazotambola na ba lion ndenge tomona na poto bazotambola na ba mbwa mais na moni bato bazotambola na ba lion atie pe na singa tambola na lion. Donc lion oyo aliaka banyama akoka kolia lisusu te kanda one kozala sute. Donc ekomi moment ya justice ya Nzambe, ekomi moment ya fidélité ya Nzambe. Donc papa na biso na mama bonheur tango bazo solola na banyama bango moko bayebaki te eloko nini bazoloba wana. Mais molimo santo nde azalaki komema bango mpo ezala histoire ndenge lelo tokofifre na mokili oyo. Ozomona, cela veut dire que kuna azomona mukomboso akomi malili afandika bazana susi anyama bazana susi bazomona eza fina bango te. Tango tokutaki na Bruxelles na 2018 kokoma na nga na komi na ndako awa na Amerika, Nzambe azolakisa ngai banyama ya mokili bazotungisa Nzambe. Okotindela biso roi mukolo nini, okotindela biso roi na biso. Ba bébé ba nouveau né o babotamaka na ba maternité bazolela na Nzambe. Okotindela biso ba nouveau roi na biso mukolo nini. Namonaka na koti na révélation na koti na zamba ba makaku banyama baya kolalela nga bazosepela. Ba voisinage nanga awa famille nanga bayebi tokoko benga rabi awa akotémoigner yango bayebi awa bambwa ya awa bayaka notage awa mbwa mosusu azaka ya mama moko awa soka moninga akata na isinga ifa akopesa nga ba bisou ifa ya kokanga ngai mokolo mbwa soka sa moninga ka ngai mokolo mbwa pesi libération na mbwa kende kosakana na ye. Ye moko mokolo mbwa kozo mbona ya matisi akotisi na kachakara bikende. Na tunaka ye, est-ce que oyebi pona nini mbwa na yebi nga koleka yo? Alobaka na yebite amona wana ye. Yango na bato bazakala nga pembeni balobaka bongo banyama bazo reconnaître yo. Comment bato bazo reconnaître yo te? Eza makambo tozoloba ya solo ezali spirituel teza matériel et vivaka ya solo eza ya solo nazo yebisa bino. Yango no moni papa nazo répondre na papa Michel Bonheur na mama yebaka bieke moment wana ya Emmanuel tango reine bandi yebaka ngo bia banyama nyonso bakozala libéré, banyama nyonso bakozala suna ba jardin zoologique. Eza péché. Amen, papa. Amen, papa. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Kembo na Yesu. Amen. Nzambe akolongola kanda na banyama. Po mutu asalaki lisumu yango na banyama bazwa kanda ya mutu.
yango na banyama baningaka batu te, yango na banyoka bazoswa batu, yango na trouble eza na mokili mpona kanda ya Nzambe ekotaki tina banyama. Me Nzambe asilisaki nyonso tu te, akopesa yango kimia na mwana na ye. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Quiconque croit en lui ne périsse pas et la vie éternelle. Donc tokomona bolingo ya Nzambe ndenge ekomanifeste na Joseph. Oazali Jésus-Christ de Nazareth. Oazali ye moko David. Ozomona sikoyo botala bien banyama baza en otage. Bato pe baza en otage. Bato mokili pe baza en otage. Ndenge tozomona banyama wana bakangama. Ndenge pe bato mokili ya lelo yo baza pe en otage. Bomona teke po ozolia bien okoti na kar na yo, oke na wenze, osali suki olie, oye, non, tu es toujours en otage. Esclavagisme. Ozo brûler, oza na soni, na yebisa bino. Vi wana o Nzambe alingi biso tozala nango nano ekomi na mokili te. Makambo oyo na kesi koyo na realite ya likambo. Obino ba Congolais bolingi na bino kondima te likambo te. Mais soki lelo ba Ghanéen ndenge papa na nga alakisa nga ba Ghanéen bakoyamba yo mingi. Soki lelo ba étranger bayo koyamba mwana oyo bino ba Congolais oza na kati ya jugement. Nazo yebisa bino solo. Bon, elanga oyo eza ya bino moko. Bolingi kotia elanga wana sainteté ya Nzambe te. Bolingi kanda e vivre na elanga Nzambe me kosala mate. To kesi koyo na vérité oyo eza vérité. Oyo to lobaki liloboyo lelo ekokisami ndenge papa Micho na mama Bonheur ba wuti koloba na ba gorille na ba sepanche kuna. Papa nanga na 2009 tango président Obama azwaki pouvoir na ye. 2009 na yambaka pasteur Floride na mwasi na ye na bana na ye baiki kovitinga po tokende kwa sese na nani ya président Obama. Mena yebisa bino jour wana na bimaki na kotika ba fi na nga na magasin basala bashana bango na fandi na mutuka na zozela bango na yoki Nzamba zoloba nga totindaki yo kuna na mabele o sauver milimo ya bato bakoma lokola banyama na kati ya zo yo ozali na loba yango a maintes reprises boyoka kango te totindaki yo kuna donc na mabele o sauver milimo ya bato bakoma lokola banyama na zo. Différence eza wapi na banyama oyo baza na zo na bino ba Congolais aba Africain. Différence eza wapi? Différence ezali wapi? Différence eza wapi? Lelo oyo poto yeba keza ya solo lelo bino ba Congolais bozo bomana lokola banyama te. Bino ba Congolais lelo bozo bomana lokola banyama te. Omoni mutokomi ko boma ye. Lelo bokomi na système ndenge mona nanga moka wuto ebisanga likamsuse komo bokomo tia bato ba spray na bazolo mutazo kende bolandi ye pour pona kufa ozo yo teka ba organe ye. Lelo ba Congolais boza komi boma mate na code 2217 auto mona ki na 2017 est-ce que kokisa mite bokolobaka ka ya lobaka est-ce que kokisa mite totika nanu ya covid totika nanu ba makambo susu leki oyo ezoya mikolo yo eza somo osaka te na yebisi bino na yebisaki bino nini 2 semaines passées ba prière na banoko salawa papa na ngazolo ba frapper kokata te frappe lelo makambo ezoleka lelo est-ce que bozo yoka ngote lelo maman tunda koloba hein maman tunda koloba lelo papa amen papa maman tunda na ntana na information na kopesa bino kaka ba information moke
nani M3 zon selanga nani pona nginacha nani moko nani na mama kipavita atindi lingana nginacha ngo pobo mona kaka na pesa bino exemple kaka ya telefone pobo yebake kanda nzambe et c'est telami pena na mokilo yo. Cette génération va beaucoup souffrir. Bino boso mona ngo za liseki. Hein? Eza liseki te. Différence eza wapi na banyamo bazomona kutu banyamo tamso bazana zo bazo protéger bango bazo pesa bango biloka kolia mais oyezo ya lobi boyebi ndenge kozala te. Hein? Ça c'est la vérité, rien que la vérité, ça c'est la parole. Hein? Oyebi nazo ngana tia nani ozon selinga c'est bon. Amen, papa. Donc nazo tia nano zela nazo luka ona ebima na so ebimi bonde na ochango voilà. OK. Ezo bimaka ate, ezo bimate na mono mo ate. Zela susu. Nana laksebino ka ba image o esalami na téléphone moko ebomi groupe ya batu. Combien de fois nazo ebisabino likamba téléphone? Combien de fois? Combien de fois nazo ebisabino likambo ya téléphone? Zela na ifona chango azwa ikra mobimba. OK. Est-ce que voilà. Avant na salango boye zelano. Cher sound. OK. C'est bon. Na lingi na tela na laksabino image moko ya telefone na kanti na kotia audio nango. Soki na tie image oyo na kotia audio bozo mona image onezo mona na siko. Bozo mona ngo. Amen. Alors, Amen, papa. Amen, papa. Amen, papa. Amen. Nazo luka audio nango. Nazo luka audio nango. Tunga itoyo kaka ndenge ba. Oh nyoso wana telefone moko ebomi bato. Telefone moko kaka oyo ebomi bato nyoso oyo. Telefone. Telefone moko oyo ebomi bato nyoso oyo. Nazoko kozodo nango te. Bon, donc na mukuse kaka na ngaki na lakisa bino image na ebite soki awa na kokozwa audio nango awa. Donc vidéo oyo esalemi ozoyoka ya telefone nde ememi. Amen, papa, tozoyoka. Bana na église bona bapreski bopekisa bandeko bazokomanie batelefone place courant ezali obi atiaki na prise azokomanie
botala na presque bazo charger ba téléphone ba tie ba téléphone pembeni bazo yamba ba téléphone donc flash ba installation ya courant ezali pe ba micro esika ezali wana conseil na pesi na dimanche ya lelo bomeka ko partager ba video oyo boyebisa bandeko nyonso donc oyo ezali nini ezali nde makambo oyo esalamaki na Burkina Faso na telefone kaka muntu esonaki mpona koyamba epesi retour mba moko exposé epesi flamme donc bandeko balandi tobatela milimo mondele asongi biso bien sûr na telefone kasi lingwa na biso mpe eza na telefone po telefone ezalaka na secret soki balingi batumba bino ntango bato bazosala maloba tozoloba eza na esika oyo elambamaka mpo bapartage yango soki baflashe esika bozali na telefone bibembe kozala ebele yango napesi militei oyo topartage yango na dimanche ya lelo tokutana na bino na poko ya lelo na disciple ya Polo Yesu papa dia alongaki na lisango Johnny Mbala. Merci beaucoup. Voilà. Amen. Sikoyo nakanisi toyoki oyo eza kaka mpona lakisa bino ke est-ce que bino bozo croire que eza kaka vraiment mpona téléphone eza makambo eza na kati est-ce que bozo croire que eza téléphone oui téléphone ebimi nzela mais eza malédiction bato baza na ba distraction bato baza na masumu bato bazoyoka te bango nde bake kotombe na mbeskado wana mutu aza na nzambe aza na molimo santo nzambe akoprotege akoma na place ndenge wana te eza na bato mosusu balalaka na batelefone baza bien po molimo santo aza me nalobi te bolala na batelefone napekisi bino likambo ya telefone lere nyonso bokomoloba nga nazopekisa bino bosolola na bato nange nayebisa bino lomo ekoma na kosola so na bino te soki nabandi kopesa conseil ozoyoka nga te ezalaka difficile mpona ozwa ata na telefone na ngai parce que wana commence à me saboter na miso papa na nga na koaccepte eloko ndenge wana susu te soki moto azoyoka te ntango bazoyebisa ye nzambe azala na banosambela mpona yo me nga kosola na yo bo ekozala susu facile te soko bandi koyoka te bazoyebisa likambo yebaka soki ekomeli yo okonuire na famille na yo okotya famille na yo na problème oko très sérieux surtout soko oza na bana koma bokoyoka te boyokaka te ndenge nini kala 2-3 jours nayebisaki bino na wuta obunda bitumba ezalaki na makasi awa me lelo boyoki likambo nene eleki awa mpona badistraction na bino ezangazanga ntina bolingi kocomprendre te bolingi koveille na parole te baninga bazoveille mpona bino boza na bisengo na bino me oyo wana ezali kaka po tomona telefone ekozango mais cette génération va beaucoup souffrir na ngai susu nalakisa oyo esalami na Angola likambo oyo ya il faut na changer on a notre boso likambo esalami na Angola oyo esalami na Angola elo monde peut-être zana kaona zana na fongola ngona no awa dans le vide bon, pour ne perdre de temps, pour ne perdre de temps, pour le système n'a bien été. N'Angola, bateau bazo o esalami na Congo ndenge bazo boma bato na bandenge ya mabe esalami so na Angola batumbi bazui bango batie bango sika moko batie bango pétrole bango ne so bakufaki ezo sala mati na Angola code de 2017. Donc, bato bakomi lokola banyama.
tout ce que nous sommes en train de voir là, les lobes qui les ont kende lokola banyama, bato bakomo kufa lokola ba sauvage, na kuto banyama bakufa kata boete. Oya bato ekobi trop élevé na dimension mususu. Bon, faites attention même na bandako na bino bato bozana confiance na bangote, ezana na bana misala, ozana confiance na yete, faites attention. Ako briser yo mabe nazo yebisa bino solo surtout ceux qui ba couple za la moko sambela te, il faut vraiment ko sambela pona couple mususu na zo sambela te ou be pona bana oyo ba sambela te nazo ko prévenir bino pona yebisa bino 2 semaines oya na yebisa ko sambela na sambela Jésus ako komisa ngo tina suka tikanda ya nzambe eko kokisa ma poto kota na mukili ya sika nazo yebisa bino solo eko ratete mutu nyonso akokota na jugement mais oyo abangaka nzambe na ye akokota na jugement wana te. Ozomona oyo nusu oyo tozomona bo eza kanda ya nzambe po bato balingi koreconnaître Jésus Christ te. C'est ça la raison. Bango bazomona ye kaka lokola eloko moko pamba. Mais siko nazongi lisusu na Congo mpona na clôturer wana na yebite soki eloko nisu na ngana lobebe na otuna question nde yango na toyoki tina ya bakombo ya Joseph na Congo, Emmanuel David Elinzeza na volonté parfaite ya papa na biso nzambe ya likolo na mabele oyo alatisa ngai couronne ya Joseph pe ngai moko na loba na ya Joseph nzambe azali lisu moko. L'histoire bimela kangai na 4h du matin. Ozomona face à face boye. L'histoire na oye ye face na yo eza yo moko. Na yebisa bino lelo. Bomona ye pona musune pona nzoto te. Et puis na ngena pesa bino conseil. Toye baka koyamba ba famille na biso o ba ye na royaume. Mais tout compliqué na maloba te parce que zo sepelisa nzambe te. Soko yambi famille aye na royaume sika peut-être sambela mais ko compliqué te. Oyebite mbuto na za nani ozo solo na ye. Oyebite aza nani ozo sona. Oya koloba n'importe quoi. Le roi des rois zoyo kayo. To faire attention, to comme na tango suka. C'est la fin du temps. Yango wana Yesu lobaki Emmanuel balinga te. Emmanuel aye ko sauver. Donc couronne ya Joseph et latisa mana mutu ya Elinzeza 6h du matin nga moko nazo vivre séance wana Emmanuel azo latisa nga couronne wana na tanya nguli liboso boye eza na croix eza na ba fleur nazo mona na lokola batu ba fukami aturnango na sima na liboso eza na mabanga lokola diamant kutezaki ba diamant awa 4 qui fait 8 pierres de diamant eza attaché na kati nango eza na terrasse moko boye ano couronne ya Joseph o eza na mutu na ngai tango na simaka mutu na ngai boye na yebisaka bino nzamba yo kozongisela ngai image tango na simaka mutu na ngai boye na simi mutu na ngai boye nzamba aloba na ngai ozosimba couronne na yo alobaka na ngai ndewa soki na simbi mutu boye alobi ozosimba couronne na yo couronne wana yango ekolesa mokili mobimba bolinga te yango na les 3 noms de Joseph eza bénédiction nzamba bandaki kolakisa na Congo. C'est le royaume Congo. Sans royaume Congo na yebisa bino sans royaume Congo ata bozosala ba préparation d'élection na critiquer te mais nazo yebisa bino vérité
boko zonga kako zonga na sama bele. Nazo yebisabino. Le Congo demeure. Sans le royaume Congo, na yebisabino, Congo kozwaka succès. Bozo bebisande ba génération na bino. Nazo yebisabino. Nzambe akozalaka juste, Nzambe ako retarder pona bino bato bozo freiner Congo te. Dieu bato baninga ba souffrir pona bino bozo retarder Congo na ba politique na bino epola. Congo zo souffrir bakambo zo le kona financement ni bino. Boko zo ba financement. Bambongo na bino ko eko wuta wap na ngina pesa bino exemple. David tango azako ko bénir mona na Salomon pour asala temple. David a donné plus de 20 000 tonnes, plus de 20 000 ceux qui n'ont pas bien, plus de 20 000 tonnes, il y a or David a pesé. David a sala qui commerçanté. Bamsus pe ba ko pesa ba or na bangopo na le rwana likambo ya bijou ezala ki mutu ya trop. Bino siko boko sa mbongo na bino wapi? Abraham akendaka na Egypte azana mbongo azana ba or azala kinango akufa pauvreté. Bino boko sa mbongo na bino wapi? Ya on a na bino quand Dieu envoie ses missionnaires, il envoie aussi la provision. Or utaka na likolo, mai utaka na likolo. Il envoie aussi la provision. Oya bineza boko senge pa ba européen. Européen a opesa bino 30 millions de dollars. Amérique pasana ba makamuna yukuna. Nouvelle msusu ya mawa. Topesi na Nzambe que leurs âmes se reposent dans la paix. Boyoki na Hawaii makamuni ne leki na États-Unis. Mama mtunda kolobango. Oyo vili mobimba ekei na moto batu bakufi kufi. Vili mobimba lelo koko yepa ina yo ekoko yana mboko no ndenge yena Angola ndenge esalami na likamba telefone ezaka likambo moko te makambo ezebele yozo kanta telefone meko yana likambo mususu. S'il vous plaît, nous sommes à la fin des temps. Confessez. Ce que balobi na bino confessez, balobi ngama benini na sale. Bokomi komi juger bino moko. Bolingi ko yoka te, boza ba teti. Bolingi ko yoka te. Mena ibisa bino ngai moko pe na confessaka. Ngai moko na sala repentance na ngai. Ngai moko na lelaka na yoka mawa. Po fona na leka bino na mikitisa. Na mikitisa ko leka bino. Bo bino pe botala na zala modèle na bino. Mais ce qui n'a pas likolo na bino boko changer ndenge nini. Ça c'est une question. Si on a bina benga bino te, boko mona valeur na bino. Si on a na benga yo te tuna Nzambe na yo, minga na benga yo na zana yo pe na esprit. Ozomona. Mais yango na nde tozolo ba bien. Tozolo ba bien. Tant est commis trop critique, cette génération va beaucoup souffrir. Quand Nzambe na nous silité jusqu'à ce qu'il doit s'accomplir. Mukilizo bukana. États-Unis aussi la nature. Le feu c'est la nature. Ba maïs c'est la nature. Europe est aussi la ba trouble. Na France, Nzamba zo nga ba yokana na ba message qui pas vite. Photo bongsa ngana M3 parce que to tchaka ngome ba message wana ba image to tche image ngeza na qui pas vite to tche ya interprète. Il fallait dans photo on a nenge sengele zalela. To bongisa ngo ba français ba yoka message na bango. Mama mantimba Kembo a lobby plus de 3 fois. Ba français faites attention. Le français du pays, la France. Faites attention, il faut confesser dès maintenant. Vous devrez confesser à toutes choses mauvaises parce que la colère de Dieu est en haut. Il faut confesser pour mériter le pardon de l'Éternel. Na bamboka misusu oyo bazube esclave ba noir na ba côté ba pays d'Afrique noire bino boye barabia laissez 25 millions de kilomètres carrés superficie africaine au Congo va commencer à régner maintenant l'autorité suprême du Congo par Emmanuel David Elinzeza qui est Emmanuel lui-même en Jésus-Christ de Nazareth mon papa
va aboutir jusqu'à la fin du temps. Nazo yebisa bino solo. Ata soki boyo ko tantenga ndenge boyo na banyoka na bino. Banyoka azaka pa na ranger ya la bête. Ozomona. On a ça makaming na yana yebisa bino te. Nena ko zala na question pour tozo misali loba et pas ya Papa Bonheur. Qui a la question? Tout est un peu rapide, s'il vous plaît. Et là, monsieur n'a pas sabino. Tu solo la gagne le bina Papa Bonheur. Tant que tu là, 4 personnes basana combat Joseph. Oya liboso, 3, deuxième, troisième. Et 4e, azana combo paye à Joseph parce qu'il y a Joseph. Mais vous voyez bien côté. Vous voyez bien côté. Il y a Joseph na Égypte. Il y a qui Joseph. Mais aza Congolais de naissance. Mais maintenant, azali trône, il y a couronne na yé. Mais David nde azana bokonzi wana. Joseph aye couronne ya David. Pour bien comprendre, pour me retourner à ma question, Joseph aye comme couronne na bokonzi ya David, ya royauté ya Jésus-Christ de Nazareth. Donc quand on dit la parole est sa provision, la parole est la puissance de la divinité de Alpha, ça c'est les armées célestes sur la terre de vivants. Donc, yango wana ke nyonso ekokisami. Le Congo a 4 personnes qui portent le nom de Joseph, pas seulement 3. Ekokisami, le 4e il a oya lati couronne. Nzamba zolo balanga tokende na biloko ya 4e président tokende kunate. Tokende kunate wana ezali ba biloko na bango batu balingi koloba ba ndenge na bango nazalaki na la voix d'Isaïe na RTNC tango lushima soki azalaki ko do koloba alobi 4e président nde akoya ko salisa Congo Seigneur alobaki nange eza faux. Mais moi, je ne sais pas si on ne peut pas répéter les gens, il faut que na babiloko ba 4e président. Alors, ayebisi ngango lisusu. Donc, na kati à la voix des na RTNC na zalaki wana, tant le chima nchata zo lobake. 4e président, yende ayoko bongisa Congo, alobaki na Kabila. Pour Kabila ndem zalaki 4e. Nzamba lobe eza faux. Saint-Esprit niyaki yango. Lelo to komi wapi. Na kota na makamba politique te. Mais c'est lui qui est le vrai, la vérité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, qui est notre papa, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Naganisi na pemi wana lelo. Nani azana question pour apesa biso? Nani azana question to commentaire? Bon, nazongisi liloba et pas ya papa na biso. Papa Bonheur Dindamba, nazongisi lo liloba.